zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo ngaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. Allô? Allô papa? Encore les kamba réseau ngo ya yokuna réseau na oka mpezaka mabe papa. Wana esali bolingo luka nzete ya manga to ya paipai o mata o luka réseau po réseau no luka ka bo. Atuka papa. Allô? Uzoka, allô? Uzoka? Allô? Uzoka, allô? Réseau. Allô? Réseau, Allô, réseau, allô? Uzoka? L'eau, ah ouais, réseau ça. Oui papa. Biso mo malamu ke bonyo na mukongo na okuna. Kolo. Non, kaka stoma sarakinga pona stoma sarakinga pona dana lumba na zomela ndenge ça va. Non, ça va. Oza ça va. Mais na pesa ki mama peso 100 euros. Po ke na hôpital on a place to ba batalo kama mukongo ngo. Epesa ngana peso 100 euros. Otinda ki mama na bino donc na zo comme passe wana otinda ki 100 yozo di mardi yozo di $100 $100 siko mama zela siko sango batine pona mkongo passe pona ngai ko wapi amu siko atinde ya kinga ta matinde la kayo la ta atindi 100 za pona ngam ko bipa ta tinda esengwa tinda olakisa kanga te yango la yebisa bana mutu na mutu tuna malembe comme ya oswana pardon dimanche ngana ke sa ba course na mbali nanga pardon biso toza boswana papa azo ganinga butazo swana naye mais aujourd'hui 100 beaucoup de bateau bon je à 30 pour nous combattre pour gagner le jour pas mais comment on doit 5 tala oui bien tala libungo mutembe maki libungo mutaki tala ata même na 70 ans bale ko kufana ko divorce ko sala c'est pas facile à cette carrière et ya na bino di bale ko kufa nena koti boy na so songa 50 fois bimawa so 50 minutes ale kanga biloko et pas na bino ngo ndako eze ya biso mibale oyo na lubina na biso mibale na bino story na zonga na bino exacte tala non ekozala pe te silaki nyonga na puti masango oyomela C'est qui? Qui?
Il faut ça la taxi, na so kanyela mbali pati malembe. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, ça va? Eh, bon fan de la vie. Eh, là c'est fait comment la vie non? Maman, répète ça madame. Eh, ma prima volta io un po' su qua. Maman, ça va? Je vous t'en non ça. Eh. Le goût en solo. Eh, maman, écoutez la salle, ma c'est. Eh, maman, ils ont bien bon. Le goût en ça va? Vous m'aimez? Il y a rien à faire. À la chambre. Vous m'aimez? Maman, vous connaissez pas les eaux et n'a pas besoin de la gosse, ma pomme de terre, mais c'est pas une de voyer dans le. Eh, ça n'a bien ou bien sauté. Vous m'aimez, maman? Yaya Zate? Yaya Zali? Eh. Vous va maman ça? Moi, je suis mise au moment de Ngeta mfano. Ngeta. C'est-à-dire. Ngeta mfano. Echa. Yaya. Taxi. Te, batunde baye. Sileng. Mabo kilo. Moni ele mikila bo kilo. Mutoba. Ndaku ifasa kana. Ndaku izako. Ya mabo kilo aye. Eh. Aye biso ba pomme de terre. Mbota na mimi. Mbota mama. Yo yaya sikukwani la yaya nakuluka mwana na ndabede pasi na ndako ngai mama divorce kuna solo bana na kata ndako bana na binu wana wana kata ndako mama wewe usana nzana mama ingeta mfumo tuyawa ingeta mudimu ya sitedi libasa kubota te Nakuitudira basilele. Ma scusa, che sta dicendo? A te teme ya bantaba? Dicendo te, mamma. Usa dicendo ya baniao. Usana minu bele, ngana zangi. Kumila te. Mama luketo. Bon, nzoto isa kusala madidi. Itondi batote. Libati. Oui, mama. Ilo kungana ili awa. Umoni divorce. Divorce. Nabuti ye na 14. Nabuti mwana ngai na 14. Félicitations. Tata na ye Josuko. Yepi mwana mkelokola. Nadi pati kukulelombe. Mwana ngo engele na ye kusase. Na kanisa kimaseki. C'est ça le amour, le amour. Maman, pardon, ça le Moïse et na wo c'est terre na te pardon. Na yebi so kozue wa bité na yebi so wazacha na musali na Nzambe. D'ailleurs so ngam na fungola porte da côté par respect on a tiki ya bande. Eh, musali munene Nzambe. Musali munene Nzambe mama. Musali munene Nzambe. Musali munene Nzambe. Yaya. Seniala na fungabe seniala na fungabe. Yaya. Tuyawa. Mama. Limbisa masumu ya ndako yo. Omoni leki kubutate basilene bazana kati. Basilene na kati ndako yo. Amen. Mama, oli bisanga na zoni ngana yeba ya. Devo za sali nini na ba matungulu na ba pomme de terre. Soki devo za na posa osombela so biloko na bilote. E oze ba fo na tika même. Atika biloko na aya na ngote. Soki boye na kati biloko po devo za tini ngo otika soki pomme de terre na matungulu, alors bo pesa na respect. E na nti mama na ba fungola. Parce que la bisi, tamu na bisi kuna soki kana na pomme. Bon. Tala. Zambia sepe ko so aza bien te mu. Tala wa mama.
Oyo za biloko matungulu oyo. Ye muto yakna. Oh. Et bon ça ring là. Biloko oyo ya yila ka divorce. Oyo za symbole comme quoi. Mama zana kimia. Kimia na Kongo na Yesu pe. Kolwana ayaki na ville. Mama pardon. Biloko mto pas ba divorce. Oh mais on a été ça au bamba yena. On a été avec nos zaki au kangama. Et c'est quand même Nicole Belé. Ba symbole. Yo moi ici là. Oh. Yango. Mon Dieu. Morwa. Okindokia moi makasi bongana. Morwa. Ukusala ngai lukute. Ukusala bisu lokote hein. Mudimu ya totem. Oyo bambongo ma kama tambongo na supesa na ndeko na yo sirena munene yango oyo sirena munene bino mo wande bozala milimo ba sirene bino peda bozala milimo ba sirene bino moko simisio oyo mukulu mwana ngala taki yango mwana na alali na TV azuka na TV alali na salon na munataka mwana kumko asa kuluta batu bakufa. Imagine about love. Non. Pardon. Yaya. Oui, par respect. Yeli bimbola pongo love kufa balutai. Na mwana yanga. Yaya. Chemise na pesa na anniversaire na ye. Nous sommes là à divorce. Oui, na anniversaire na pesa cadeau et les kaba mikolo etele to ke soki enangolo. Bakwanga yangu mwana ngai asali mbula huyu kaka. Kwa kudisaka mwana ngaba kwa. Constipation. Na hiyo ndio msema kwa ngana. Mama zana kimia na nuyo kuna zana kimia. Mwana kukuna na cabinet, mwana ngene fosse kuta na cabinet ganga rukusa mwana. Nikuria kwanga na yo. Sio baba na ngaza lake ate. Unataka kusala nini? Unataka kusala nini? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des choses bizarres aux les gars la katandaku. Maman Zebola oyo suki pe maman Zebola suki maman la chérie, on se calme. Oui, maman. Par la pluie. Aïe pour passer par la pluie. Et moi nangai c'est la sorcellerie. Hein? Mbuli beti kake nge kitira mwana nga. Chance kutele ko beti na nzete. Non, ça c'est pas ça théâtre le nous. Maman ça va théâtre. On se calme. Nge pas ça pour salon. Les parties. Banani. Banani. Vous appelez quoi? Bata théâtre. Bata théâtre. Oh maman est théâtre ya. Kuyaka lisusu na ndako mwana nanga. Onda kuna. Akoyate. Siki pala nikamuyaka koma. Akoyate mama. Oyoki. Akoyate. Yoki suko zana nzambe no. Ya nini ozana yo wana. Ya nini ozana yo wana. Esali nini? Bania ubanda. Esali nini? Yena ni Tokyo. La foudre, yena ni Tokyo. Yo bakaminga nzonga na kata ndako. Chemise na pesa kala. Iloko oyo. Yo musali na nzambe. Papa. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Ngai na boti divorce. Oui. Ngai mama divorce. Oya sala ki fiancé na yeba kaboni. Divorce ya kwanja dingite. Samba no bibino ko ni so pesa izunga. Izunga. Na ndaku za. Yemo ndio yana na divorce. Na ndaku za na mama. Ni kusomisa. Bongo bozanga wa yanda kwani bozanga wa mbate. Mazonga ya yanda uzale ni. On se calme, c'est quoi ça? Bata pasi mola ishi. Non. Oui. Bata pasi. Sio biso bata pasi. Uyeno kunya kamela kama mikonosi. Lukaka mwana. Aza mobali na ngai. Oh là là. Ya pasi. Mobali ya pasi. On se calme. Papa kolonda ko. Ya bilime ekota nga. Ah non. Oui. Lape na facilité no chauffeur wana kuma munene. Kota kaka na koti awa. Mama wazo sanga somo zabe. La kisanga basile ne bazali au papa. Baboma yo mukongo ukujuko quoi? Wewe kwa sababu ndio ya maman, moi j'ai des enfants. Nabota, Bazalaka. Abota. Ils sont en Basirani yo mo za basirani na ko rouge maman, basirani babanda. Papa. Tokei. Bon, dans le bien, c'est pas sur le plan que ce qu'on s'engage. Ah bon? Tala bouyebingate. Bouyebingate. Sérieux? Ça s'appelle violation des domiciles. Non. Ah bon? C'est qu'un rapport. Ça s'appelle
na mwana ngangai. Madame. Madame. Silène. Il faut dire pour la famille, non, pas la caga. Bande pour la caga, ma mère a fait. Papa, je m'excuse maintenant parce que dans l'impression que je m'ai pour nous avons besoin de cela. Ma gueule ngobi malayo. Nous avons un abino. Maman a ça là vraiment franchement. Moni ceux qui n'avaient pas de déborder, oh nazana respecté, on a vendu ici au ben à moi sur ma mato parce que maman, moi je comprends. On divorce ta mère, il faut pas dire ben à moi sur ma mato, il faut avoir toujours du respect. Je t'ai éduqué comme ça. Papa, je retire le mot. Papa, maman, yobi ma lipati. Maman, papa, lipati ça li mingi pour nous. Eh bien, très bien. Maman ma galère, maman lipati ça li moi si nanga obino boye yewana. Mais maman bandi ko kini église na yewana soki ya maman prophétesse sur maman. Maman komi ko na maman kambo bele ko compliqué ngai o lipati na baba démon, ba mili moseti soki ba makambo bele zo mona mo lipati soki za ndenge nini. Papa. Lipati ba démon ko ka maman mta mona ngo. Soit disant prophétesse sur mtazo na makambo lipati na ba démon. Mais lipati za moi si on na linga papa moi si on na linga na absolument moi si na obala yewana. Ba demo ngo banda kala ba zaki te ka tant maman maluke ne ma église ona akumo ila ngai ke lipati azana ba demo e ko suka na te maman tout ce que Denise lipati asomela ngai oyo bi papa ba bilamba na ngamba kam na ngani so to eza ba biloko te na ba demo bani zo ngo mema ngo kilo ko zongisa ngo. Quoi? C'est ta mère qui a fait ça? Va dans ma chambre papa au mona. Mais comment histoire tu dois prendre tes habits pour aller donner à la famille de Lipati? Azongisi ya mwalobi ke non eza biloko ya utile ezala mabe ezala ba démon ya mozo salanga ke na makambo mais non ma pasteur mtalobi wangu. Comment dis donc? Quelle sorte de prière? Quelle sorte de prière? Mais Louquette ne peut pas faire ça. Appelle-moi ta mère, qu'elle vienne ici. Elle doit me sentir. Je l'avais dit qu'elle me laisse moi et mon garçon en dehors des prophéties de maman, des prophéties de maman prophète là. Elle n'a pas écouté, elle a continué jusque là, là où les bas blessent. Oh maman na lobby, elle me verra. T'en fais pas. Je l'attends ici, je ne sors plus, je l'attends ici. Dès qu'elle est là à la porte, fais-moi signe. Elle va voir. Elle doit me sentir de quel bois je m'échauffe. Écoute, ça va, je comprends. Je comprends, tu es déjà un grand garçon, tu as tes sentiments. Ta mère ne pouvait pas faire ça. Non. Tu travailles déjà. Tu travailles. Pourquoi elle doit te prendre comme un petit garçon, comme un enfant? Comment elle m'a aidé la fille? Comment papa m'a Bon, tu appelles ta fiancée, ta chérie, tu l'expliques et ça va passer. Ok? Courage. Hein? Courage. Prends quelque chose, bois quelque chose là-bas. Ok? Moi, je t'ai mon amour. Hein? Vous n'avez pas comme moi, chérie. Oui, qui me colonise sur le lait. Hein? Tu suis aux autres, parce que ma maman a salué les alliés. Avec aux ongles, ça dit l'eau, on a appelé ça. Et puis, à ce moment, là, sur le bélian, on a manqué un respect. Nous sommes les alliés. Je sais que c'est pas bon. Pour ma maman, c'est les alliés. Mais, chérie, Mouni,
c'est entre toi et moi. L'amour, on dit ça. On se comprend. La réaction à maman là, c'est pas ça. C'est la sorcellerie. Comment ma quoi Régine chérie, yo tale la ngai. Kota la maman te, yo tale la ngai, ngande bolingo na yo. Ngande mobali na ngam na lingi yo chérie. Affiche chemise, on a fait son anniversaire, on a pris la camate à boire que le ça est ici. Il faudra que le sang, il n'est pas maman prophète. Maman prophète, il y a un élite à soukola rabatou. Là, il n'y a pas que nous soukola rabatou, on a beau ma soukola ganante. Eh. Nous sommes pas des mamans sur ma caméra, on a joué à roi et tout ça. Et puis, agissement, on a maman, maman. Et puis, maman, il est qui me dit, tu ne peux changer comme maman. S'il te plaît, chérie, mange. Je ne mange pas. Oui, maman, franchement, je suis très déçu de notre comportement, maman. Maman, moi, si on a présenté, maman, on a présenté moi, ça c'est ma femme. J'aime Denise, j'aime l'Hypatie. Comment on s'est lancé là, comment on a réaction de moi là? On ne pas bête à moi, j'ai pu. Chérie, s'il te plaît. T'allez la maille, bébé. T'allez la maille. Nani mobile na chérie. T'allez la maman, t'allez la maille. Nous on a salué, je comme tout le monde a voté, les Kindo qui m'a laissé, Kindo qui n'a pas beaucoup dans la famille là-bas, on a son papa, maman pour réagir, mais voilà. Moi je continue. C'est toi mon amour bébé. Si tu qui m'a pas de loin, on a un coup fa. On a un coup bébé. On a un coup fa avant. On a un coup fa chérie. Mon amour tourne à la zoka. Yala. L'Hypatie. Au béni, on a un peu de la matinée, on a attaqué jour, on a un restaurant, on peut représenter Gagné. On représenter Gagné. Mais quand on dit qu'il y a des réunions, quand on dit qu'il y a des réunions, on va baisser. Comment réunion sur quoi aux autres Devos. Comment on a dit même polité qui est la carte de restaurant, on a un gang, on a un boma. Pourquoi on a un boma aux autres donc il y a un autre bikisio. Si on a un matin, on peut dans d'autres simbio. On est dans ce cas-là. On a un zobaté. Ozokanga omoni oyo asa mwana mama na makina nanga soki mama na yo luke azoba ko respecter oyo azali leki nanga te et pas nanga poza na valeur te ozokango leki nanga na boko la kaza nyonso po nanga mama na yo kozongisa biloko tina matume kindo mumengo wana ti donc ezo la accepter que aso bimisa leki nanga na kata vie na yo tina ba matungulu na ba semu na ba nyonso oyo eza opesa li oyo lipatia bimena yo maman na yo kozongisa na kata la et ça m'a rappelé kaka mnoko ozoka yo mozo comprendre te L'Hypatie et bien qui to kozana ngo ozo comprendre pas que besoin de gâter ça vous me ozo comprendre te moi j'aime ma femme alors mutu wa hôtel l'église à maman prophète ou maman la dina zo ba l'église à maman prophète eza yo et elle est kanga te wana ya za na raison biso banda to botama ata bassin mo yo ba tchali tungulu ba sukola to yebi yango te kaka maman prophète kaka maman ni to yebi yango te donc leki nanga lelo nde oya ko changer église ko comme okene pas maman prophétesse te po maman na wa obligé pour na libala mo na wa libala o sala restaurant to ya ko le to futa to ya ko sa so ko fele devos omoni kana na ote manale nanga ko ezamba liboso pe ya suka ozwa téléphone na yo obenga mwana mwasi mbala liboso pe ya suka kata ok c'est parti donc non 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 tu t'étais comment on a voyé comment on a voyé quand tu as comment on a voyé on a manqué de respect on a manqué de respect alors ça on a dit tu t'étais t'es là ok Yes, I'm the yes, Pasteur, oui papa. Omoni na kangi omwa muke apo bayembi basilisa répétition na bango. So répétition esili biso tokoti tosala oya biso musala. Amen. Papa
naza komitungisa mingi mpenza parce que na ndako kimia eza te ezokontinue kaka oyo échange mwa tournir sikoyo ekomi likambo ya mwana oyo ya biso ya mobali oyo wana mwana oyo nabotaka trop jeune wana le frère de Vos oui assassiné azoleka kokutana na yo te papa de Vos azwa fiancé moko mpe aza mpe sœur en Christ amen asambela na église Songolo vraiment mais maman oyo donc madame nanga alingi te que De Vos azala na fiancé na ye wana De Vos travail c'est un grand garçon akoki mpe kobala age na ye se koki mpona kobala moi je veux que mwana azala na ligne droite akende bien te abota nalingi te mwana nako azwi fiancé moi j'ai accepté maman alingi fiancé wana ata moke te maman azwi fiancé mosusu non maman alobi ke fiancé wana aza sirène kitalata na bango elakisi ke fiancé aza sirène mais je ne comprends pas sikoyo ya alobi ke De Vos jamais akoki kosangager na mwana mwasi wana soki asangager catastrophe donc dans l'avenir De Vos soki azwi mwasi wana balie bavandi akokufa donc sikoyo komo lekelanga na komi nalala nalamuka na prier naza tranquille te na comprendre que mais mwana balingani très bien une fiancée très bien aza kosunga biso na misala mo eloko ezanga te papa chaussette yango oyo mama ndunda yango oyo ezalaka nde bongo ne ndenge olobi ekomi mama ekokufa ekomi ta piège mais yo lokola olobelaki ngai ke tika tokende nanu bongo totala na suka yango na okokoloba te ekomi trop c'est trop donc ndenge ekomi mama ekokufa ekomi piège alors oza mwa moto na nzambe totika nyonso na maboko ya mama na bango tikela mama na bango makambo nyonso azwa décision na ye papa vraiment il faut comprendre là où les bas me blessent place ezosalanga mpasi mwana mwasi wana vraiment aza ngai natrouvaka ye neti ange moïse kaka mpo mwana De Vos ozomona De Vos asouffrir combien de temps na mosala mpo azwa mosala aye kozwa sikoyo mosala tunanga papa na nzela nani ya mwana mwasi wana kaka ayede mwana bino tina niveau wana vraiment bozobengi sirène mais papa mais ngai nayebi te nazoyeba te papa pourquoi makambo ezoyela kaka ngai ezoyela kaka ngai mpenza kolela te papa totika nyonso na boka nzambe mais papa nayebi te soki nzambe ayebi nzambe oyo tosamelako ayebi soki yo kotima bango oyi mama cheda liwa na suka tikela mama makambo nyonso wana tikela charge wana nyonso abala te tikela charge wana nyonso yo kolwa so eloko moko te je suis mal à l'aise non ça tranquille oza mwana nzambe bondela nzambe tikela nyonso na boka nzambe papa nasali bapriere maboko kaka likolo mais oui maboko ekita te nzambe arepondaka lero na te oyebi yango te arepondaka lero na te voilà sala tranquille tikela mama charge wana nyonso lokola alingi ke soko ameki bamwana kokufa tika charge paster nayokaka motema pio ntango yo orépondaka nga voilà vraiment na mai ya pio mama makanisi nini miroir elakisi moto akufa te tika paster fai tika biloko wana osalinga vraiment kimia ekoti zwa kimia papa zwa kimia ngai mosala nzambe so ngai naza mwana wa lesa sokona biso likambo ndima amen ndima amen papa vraiment kimia merci kimia tika charge pas maman bango makasi awa nazo comprendre te parce que oyo fo ya bainde bakini te ngomba loko ya français kanguba ezoteta mapropre biso akisa ezoteta mwa mapoussière wana mabike nasolaki na ambassadeur ya Canada maître kabongoy ah bon oui na nzela mwasi na ye maître Kilani mpona problème ya lipati nga namonaki ondire lipati to tinde na Canada pana mayango otinde na Canada ta makambo ezoleka na famille ya mwana mobali wana ndenge ezokende mabe lipati atangi aza na baklasse na ye atangi kuna na Canada koko évoluer bien te en attendant Canada eza mosika esenga bavisa
Est-ce que nyonso oyo kokosenga kaka na ndenge ambassadeur azala lamba na ata mosusu son excellence téléphone vous ekati yeke donc ezopesanga mpasi mingi ezopesanga mpasi mingi et déranger na notre excellence akosala dossier ye alobaki na nga ngai nayebisi nde mama paster mete ekelani nalobi mete nasola nano na mbala na molai soki molai vraiment asali na ye problème te yo solola na papa ambassadeur po maître kabongo aza moto aza très bien. Je le connais l'homme nayebi abundelanga na biti ngobila basimbanga maître kabongo alobi non botita ye alobi mana ninga droit bokokanga te makambo alipati ngame ezosusanga motu makasi. Ça va? Quand on parle de nini on voit les nani. Ça va? C'est vrai okangi elongo na po moni biloko nano etoki te yango kanzike na ngambi te c'est ça tokenya na restaurant lelo. Sorelina restaurant kelango ko ndima te oye mama wa ya divorce asalinga oui parti maman divorce qu'est-ce qu'il y a yo na maman divorce on kutanywa ngana kikunde pona bongo yibika ba modèle ba sambo singa maman divorce ba salinga ye ça maman divorce aza pasteur aza maman pasteur comment maman prophétesse mon premier né ba comment otambola na esko mtamimina kisak c'est là sikoyo ye nani alobi ke mama prophétesse so bayaki na ndako wana wayaki komona ke biso tobota te azo bateke biso bana bazana Canada ya kanto dire biso tobota te donc mama prophétesse na nde mama na divorce azo kende kuna nde ye mutu akomobikila kusuki kobikola biso ke tozaba na milimo mikila isisi ezaka pasi ya tabili est-ce que mama bongo eza rapide jeune homme wana sangana vraiment ngana salini loko to lingani to memingambu maman prophétesse zo bana yima kamyo c'est bébé biso makamyo c'est bébé comme ka maman prophétesse alobi maman prophétesse azongisi mais yo bisa ta quelque chose na kosala quelque chose nini ngana yebisa ki molai maman prophétesse sona maman ya divorce ba kotika biloko na ndako biloko nyoso lipati ava kotika biloko maman prophétesse sona maman ya divorce ba ko humilier biso tina ndako ngana pekisi lipati comme de falika ba divorce koloka to oleki nanga ebela kitoko za nango pendo so mimona te omi tala ka pendali boso mi wana tongo so la muki lipati mais oza humilié déjà na ndako na biso awa tout mona ndenge ba famille wana ye donc yo lingi ba quelqu'un na nzela ba ndola na ba machette c'est ça déjà c'est ba biso soki nini ba soki mikila sisi mikila sisi boso ololio na miso ba bana kisa sa ba na goma solo ba comme ko la mama mikila sisi yo mikila sisi ya keno solo na mama ngaso na ke kuna kutuko eza po ngaso na zana mikiyo za nango 6 ngana za nango 12 alors ya za nango fois 10 ya biso 120 ne soki na ke kuna pa maman divorce les années pona ça des hommes ozai ka yo moko mais yo ko mbangisa ngai boye divorce la ki otamba fioto loko na pa na ba azakionte mama bango abengani nga lokwa azwi na kombo so kombola bima makolo no esili kokotisa so makolo ate kende libela yozomona otekeza suspect mama wana mpo na nini ainsistaka kaka ke lipatiaki nosambela pa mama prophétesse wana mama prophétesse wana ntango omonaki ye bonzambe oblige te biso nde tokende osambela so mpe ba mama prophétesse te siko nga na okende kuna neni mama ngo so asukolaka bato biso basukolaka bango biso te biloko boye soki Eugène Lupemba yoki yango akotomboka lipati tika biloko fanda na biso awa to fanda na ndako bukini na koyokana na donc ele koyokana na te mutu azo déjà azona ba mama mbikudi na ye ya ndenge na ye mais divorce aza na ye pour rien lipati okomopesa nga ayaya te bebe bonyaka lokola mwana moke boyeko yoka divorce aza na ye pour rien yozo mwana mobali divorce ngine ngana ngine mama mobali soka boyi ezaka mu ekenda musika makambo siko to sala nini atanga na ke olobela divorce ko landa yaya te Tata. J'ai mal au cœur, laisse-moi. papa tuza kosambila te motema wana nde bamami wata nde basosala bongo mpo na mami wata soki otiki ye ndenge wana kuna na mai aza kubwaka ndobo epai yozali aza kubwaka ndobo nga nabimisi ndobo wana na nkubu ya nzambe ya kitalatala nabimisi yango nabimisi ndobo wana batina motema na ye wana ezali nde baza kubenga yo na kati ya mai kuna okenda kaka mama fo tosambila makasi bebe omoni eza
Oko bela boetu pona mwasi parce bazebele papa frère frère ou bela malade mutema Ne touche pas, c'est bon. kasi azo calmer yo bon siko nasalelo mo eloko J'en ai pas kolia besoin, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. ya pepe soupe ezalaka bongo mpona ezalaka bongo bapesi yo pepe soupe demo baza koyakaka kolia wesalo bien sali na biso oyo mwasi malamu ningona aliyibi kulapa sali oyo C'est quoi ça? sali pepe soupe apamba Moi j'ai mal au cœur, je souffre là. kasi bébé ngana osala nyonso Arrête s'il te plaît, j'ai pas besoin de ça, s'il te plaît, j'ai pas besoin de ça. Moi je suis pas ton bébé, bébé c'est quoi? Tikangai nata, roti pula kita. Manem de. Oh, moi ma kamera qui fait un sujoscope. Oh, je nous passe. Quand on va dans la calo, mais je nous passe. Ma chérie, ça va tout est là, tu nous as la bonne. Tout est parti, tout est dit. Oh, la vie est belle, amoureuse. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma chérie? Et moi, j'ai beau c'est moi, là, il passe à ma goût, elle est partie. Visio longo. Ah, ma goût. Tout est dit. Tu regardes ça. Anya, nya, nya, nya. Anya, nya, nya, nya. Ok, t'es là qui m'a foulé. C'est un bombacero. Bien affilé, ma chérie, tu regardes ça. Tiens, moi, tiens, Yuya. Et ça va, moi, là, il a. Ah, maître, pas la scène que la belle va mettre dans la fonfon. Fonfon, mal, on dit fonfon. Mais fonfon, on dit des fonfon, on dit. Hein, chérie? Voilà, là, tu as la chasse. Moi, la fonfon, on m'a dit ratin de là. Il n'a pas de ma propre foi, j'ai le roi qui est juste à la. Moi, moi, kili. Moi, papa, il m'a dit que je moi, moi, qui m'a silika. Oh, papa, moi, moi, na TV. Moi, outi poto. Je suis aux oba, au de la TV. Là, on va partir, on va même son. Non, mais on t'a déjà besoin. Na chocolat. So, comme quand déjà aussi, il y a un gars qui a ça. Ok. nasalela yo ni malemba oyo olingi te osalelo dongo dongo Pourquoi tu as remis ici? kuyamba papaya te moto ayipa na bino ozosala bongo baplante yo mokolo baplante mama batielo baplante wana ata mai otie te mikolo okanga nazotya baplante o mai soki natiki okauke kosiele moka koziebuka tokela so tokeyebi na lobina te nga bachagrin na bongo kolobimisa bimisanga nga lolela mobali na ngani wapi bolosala badisalela babolingo na nobasi nga naza nga okenda mipati okendanga te okende so te ndenge ata yo moko toso oyokanaki bien journée alo tokende basango mwa libanda tokende gauche droite toke champs élysées totamboli okende so te kwa okokanga te naosala kute fo olia na okolia te boka oke naolete mobali nanga toka okende kuta mai kuna totamboli tosimbani omona meminga ntingo abalusi ngai siko na mofanda kaka boye natali télévision ti télévision osilala na baluki bolingo leki nanga okozwango partout eyaka mpe ekokende soki ekei okozwa mosusu soki olingi mwasi kitoko neti yo lelo kaka nde tobimbosi tozongi mais oza deja na rendez-vous soki ovai na ndako boyo eolongwa te obandoka te kaka obandoka te tobima na biso totambola omona ozomasanga chaque jour avant nalala bongosuza balali fu bakokele na bapai nabongiseli o dongo dongo obongiseleza dongo dongo bongisele bébé kasi nauti na cuisine kuna bébé maman papa Tu vois c'est comment il va là? ezaka bamillion Bon. te Oh, il est parti. Mais tout est dit. ofuna
mobali nanga makinga. Ozokoka te. Mi amore. oyo eza soki likambo azokoka te te nde alingi te mboni boye ko ye divorce na soki mibali nyonso na foto akola divorce soki mibali nyonso na poto mboni boye ko libatio oyo otikanga na lobana ye mta bandanga na yo oyo abandanga na ezaka divorce nabenga basasi nayebisa papa nabenga papa nayebisa ye malembe mapoto esuka na poto toyefulemisa tala harmonie naomona kaka na terrain ndenge ezoningana moi kitoko ta bilamba na bino talanga miso na vise olongo namoni couleur oyo osi kitoko boyebela kitoko oza nango osisanga kaka na ndako mpo na divorce ya solo wana libatilekingasuka nanga na divorce ngai naningi nanga nasuka na divorce lelo nde tobosana divorce moke tokendela biso ambiance tala babatumba bantaba omona bana paris baoya basinezino azile seki babi na sheki mondo ke table na biso bien décoré lipati décor et c'est décor ta lumière bilomonga mona kati ko beau-frère na sheki mondo mutu na munene et plus nga na eseki sheki na ke ozala tokendo sheki akosilika loka ayokila sheki na mondo loka sheki na abenga ye na mpo s'il te plaît yaya de mon cœur lipati ongo biso moto kondimisa moto anga azokima noyokaa na makasi mais wapi arrête nani tosilika écoute-moi ne pleure pas sois calme bon tosanemo biso mato bomili wa nzambe mato ya totelemisa ovo motelema polonga mwa basusi lipati kolela te arrête jour ozwa mobali ko oyo apesi yo esengo ndenge na bato seko na makambo nyonso ozosala mpona osekanaosolekaka nango elekaka nango nyonso papa mpe kuta akendaka mama mpe kuta akendaka na ye boka sheri lipati moko tesenga ngo kreti mwa paseti kanisa mosu aoya nzambe aotindo aoya leki nanga aoya tobosana makambo aza sur aboya okobosana makambo nyonso oleka divorce ndimanga na bacomportement nyonso mabe oleka wana mpe azali oyo oyebi makambo nga nakutana nango na bite yo ndimaki oyo na papala mola ye aza nalongola na effaceur ozape effaceur mana tableau mana zoko effacer na effacer na oyelo fofo surtout bibili oyoka na bengi madere na luki service ya santé soki ndenge basalaka bazwi fofo batielo na avion topengisa fofo na oya na fofo aoya nalapeli alapeli baoya na fofo aoya tika mafo aoya viens chérie viens Débose à la débose. Oh loulou. Pourquoi ça n'a numéro de Nabé parce que ça commence à me faire mal à la tête là. Oh loulou. Allô papa. Boza bien kuna. Ok. Biso tozala bien nini nde toza. Nini yango eza son actualité awa. Likambo aprensa ya impresa New York to na kozwa kuna soki wapi ya divorce na yebi te vraiment makambo susu papa. Divorce mama na ye ayaki awa na suki mama mbikudi suki mama prophète suki mama zebola suki mama nini ba nzambe nanga papa humiliation moko na zwi banda na botama na mona na makambo boye te ba ye awa donc ye mama na divorce kuna alobi biso toza na famille ba mami wata papa biso na famille ba mami wata azana nikila Baluya sana nikile sambu. Lipati. Donc azana ndo yende mtakelo sadibala famille mbali yemta baby sana. Suki lipati ko baby sera mwana na ye vi ya mwana akati ba lien nyonso. Sabelanga papa.
akati balie nyonso donc biloko nyonso olipati amemela mwana na ye nde yango wana yaye kozongisa biloko papa biloko wana basaka semule ezaki basi balamba ndambu basi balamba oyo etikala kangi yaye kozongisa lipati azalaki papa azalaki aloba nini akomi lokola azoba ngai nayebi senga bili pati nga kutu nasepeli omona boye comme ça okata na devo sango mbala moko to tourner page nde nazoba boaleli na chambre azoyoka nga ata naki olamusa ya olamuka na ye te benga ye na telefone na oyo otamusa koyamba yo benga ye yo moko nasi nalobaki esengo yoka nga naloba soki baboyi lipati na mobali wana akokufa azali mwana moke akobala na ye kaka mpo soki nalobi boye lelo lipati aza nanu mwana moke donc akokozwa mobali mosusu ya kobala ye ele encore de l'espace liboso na ye mabengi eza wana litambo te yango nalobi litambo te garde amibonga te amisala mabe te avanda akokaka mobali un jour akobala na ye c'est tout. Comment on n'a pas cité? On n'a pas cité? Allez, Kalimaka est mouké, Kalimaka est mouké. Yebsaye a tout l'été à Danan Mouamoké. Kalimaka est vraiment conseiller à Missalama. Ok, papa. Tout ça, c'est bon. Moi, là, du mec qui a le transfert, na yebte soka sa sali yango. Soki bo fungola mega, soka sali yango aussi na code mbala moko. Ok. Nini, oloba nini? Nalobako? Ça va. Olobelo nini? Bon, c'est comme moi, elle est comme nyonso ezali yo. Azwa ezali yo. Soki mwana atindeli yo parfum, est-ce que oza obligé oyebisa bato nyonso na pango okenda ndako wana koyebisa bango parfum pakuna mwa moto yoka okenda balabala pakuna mwa parfum opesa bato nyonso omekisa bato parfum nyonso yauti poto sikoyo bali baboma ye mpo na parfum so baboyi ye mpo na parfum yokana bisa yo soki mwana aza na poto est-ce yo oza obligé fo oyebisaka yango bato kaka mwana bana baza na poto bana poto oswana mwana bana baza na poto masolo nyonso kaka ya poto bana kaka tu exposes tes enfants na bandoki nyonso ya quartier yango monaka mwana mosusu bozalaki na ye bien ntango azwi mobali ya poto akei mama na ye abombi nimero ya telefone ali kopase bino te abombi lisolo na ye akobetele bino lisolo na ye te mama wana aza mabe aza mabe te c'est le monde des méchants bandoki baza partout balinga koyoka kaka sema soki ayokaka eloko ya moke amplifie yango pa akoti na kati asali mabe parce que yo moko mama ozobimisa makambo bana na yo partout voilà tala masasi makambo ozoloba eza na raison ya kopesa nga toli soki eza mpona toli na ndima na oboya te eza papa bana na mais likambo oyo ya koexpose bana libanda ngai na tosala ozosala yango mpo ozokende obetela bango masolo nasobetela nani yango ekopesa basango masolo awa ngai nazokila naleki na nzela nasolo na nga kitoko ya parfum mamolo kaka oyo mamo parfum kitoko boye eza na ndako ngabe eza na ndako oyo nazobima mpe sikoyo oyo naya kotia ndayaki atia aye kotia parfum eutaki wapi bokoso eutaki na poto eza nango na poto kaka nga zwa mpona nini kaka koyebisa bana ozotanga bana bato bano batika biso kimia batika libota na nga likongo na nga kimia ngai nakipa makambo bana bato lisusu te okokipete yango wana nalobi boye bango babetelaka yo masolo ya bana na bango te yo mpe tika kobetela bango masolo ya bana na yo nde boyokana ngai nabetela bango masolo ya bana ngati bango mondi bamonaka ntango nazolata biloko na ngai ezouta na kote pa bana nde bazokoloba bilobaloba na yo sikoyo nalobi na mokuse wana nyonso eza yango ntina te ye lipati alinga miboma soki abibomi ye nde akotonisa simetre ya basi bakufa mpona mibali bozoba nini wana aza mosi kitoko basi apembe na mokili bakoma bandoki basi apembe na mokili baza basirene ye ayebi yango te soki akangi ye ndoki mobali mosusu akoya komona ye mosi kitoko akobala ye topoti mwana kitoko eka kaka obeta masolo ya bana 1.3 yo Didier Nzongo mokonzi ya bayoti omoni bakomi kotekisa lupango mpo bakokana na yo Choramber kimia ya papa mokili mopepi tu as 4 loups papa tu as un
Yo kana so ba 4 misato. Mama pa wana kolia ka mama pere no so. Kondo le si fufu boy. O ba sa so mapa. Nati. Na o mira kia papa po na digestion. Sera na mo pato na ba so. Yo pesa yo. Ya mo kitandre sango ya yo pe le kaka. Ka mo re ma ko ba rusate. Yo. Michelino va yema na nzego. Michelina. Nakangi mote mapoto kutana. Na mikolo mibale okoteleka na. Ozali ane sebo nzuko yo kisanga. Ubanza kayo. Mikelina. Ozali na sebo. Na pesa roshero mo mai bona nze mwana ondi magate. Ifundi manga na shalo makamwa bien bolenge na yo. Ti nenge to sokuma botoke muna samba. Oyo kanga o na mwa eloko moko pembeni. Parce que na soka na yo Mikelina. Ozali ana isembo yo kisanga. Tani oso na zozala na yo funa na eso. Oza mwasi na ngako mwana. Michelina lingana kwa mwana. Nza yo donc. Funa za tout le temps na eso. Ok, ndio samba kitoko ya sengo. Sengo malamu penza. Yo zela raté. Basanga ngo ya yo zela kata ngana komi pembeni na ko. Nde ya mwana. Ok, wa. Bon so na dati veste. C'est que na kema kama. So que je tamula ite quand même. Ok, je vais attendre. Et je l'attends na ya. Te zelate papa. Avoki ndifo ki na ngozo ki na sengo nzela nzelo zo sepe. Esengo na ngeza bo. Na sololi na mwana. Apesi nga lisusu esengo makasi. Tango na sololi na ye. Azoya. Te azoya te papa. Azui mobali. Yambalo penza na sepeli maka. Ah papa, na so peso sama malamu zo ba yebo pona nini. Na komisi nzambe po lolenge na sololi na mobali yango seki makambo nyonso ezotenir bien. Ya tu opena na sepeli makasi pona sololi na mobali yango. Mobali yango apesi nga na kombo na ye. Kombo mobali yango nani? Papa divorce. Lolenge na sololi na ye papa na moni ke yambalo makambo ezotenir bien. Et puis esengo ya makasi eza vraiment po bazosambela église moko. Katana. Micheline. Na ebite soko yo banda to bana na yo to fandi bataille mbele oyo na ebite soko comprenanga. Nini diso? Na ebite soko zo kataya ko etigenga o comprendre. Combien de fois yo lele apona mwana oyo azozwa mibali bazo ko kimaka. Ngana yo to potani ya likambwana. Ozo yela ngali susu mobali o azu mobali basambela kesika moko. Ba fantiri o tozo ko makambo ko sambela lelo. Ndebo ina sepeli papa po ya mbalo ba yebani. Bazo sambele tonga moko basai na nzambe bazawana ba ko encadrer bango. Likambwana ozo yo ka ba vantire zo bimaka ba video ba nini yo iso yo ka ba musicien mokili. Ba bimisi yo asala ki buzo ba boy. Eso salaka ba pasteur. Siko zo yo kusanga ke mwana ke ozo yo mutali boso suko ya kolenga ke. Soko esimbite olo ba ke makambo esimbite. Ngana ibisa ke mwana wana kozwa mobali ka ezali. Na ibite soko yo za presse pona nini. Ka ezali ya kozwa mobali mibali ono bazo landa bazo na pwana ya ibala bala te. Na yo kangote. Surtout makambo ya bato basambela wana. Bazo ke ni ibala bala ngokuna komo ke ba église papa na solo babu. Yo balinga imwasi na yo na bolenge. Tokoli ensemble. Lelo to boti mwana wana evala zokola e pa zokola lokola nga mama na ete tale evala nzoto papa okomema evala ti kino wapi akoswa mobali na tanko ki eloko ya kana tana ngo Micheline na imite soko pression yo zana ngoza ene eza presse te papa tango ekoki yo oya ngeza la kinde likambo ta na bolenge yebisanga suko ndango tozola babo ye evala koma okata ba binzamza kuna na poto papa parce que soko eza ndengo wana ngana futile tekena kene kuna pona lo sambo na ufutile tekena kene kuna yo sambelaka ponga na bala na yimba la moko na pesi mbongo to sali makambo nyonso esili famille na yo bapesi ngayo to fandi ti lelo to boti mwana presse na yo kaka mwana zwa mobali yo mutu aliposo koya mibali bazokima siko yelinga lisusu mutu wana bazosambela na lingo yo kangote na lingili solo yo obetela ngango lisusu te esila kaka ndenge bino mibali ko bandeli wana komekate mobali wana yawa o ndengo zolo basi usolene na telefone esuka ngana bino komema epa na ngai te
En plus bato ba binzambi wana bazokene sambela ba nzamba kutabana ba ko bebisa mwana nga moral nga lingite mwana nga bozwa mobali aza mwana moko aza consacré aza mwana moko aza na avenir mingi atindila ko bambongo atindila ko biloko nyonso za nango besoin mobali ndete mutu yo ko bala ngo pe ozokene presse ko bala ndi bino bato bozokile ko makamba ko sambela ngo soko bali ndo koti lola izo masi musope ba bali te baza heureuse na ba vie na bango yelo ko nina soko lukila mibali nayo ko mulishote ata mtu azana esengo na yende nini oya makamu nini vala akezwa mobali en plus mobali yango ya nini ya kosambela bato bazosala ba vantire ebele na kombo nzambe mpo kana nesila tango bazolo baka kombo na nini wana bakita kambala moko kata bango mike nini bazosala kala na tango ba ilia siko chamba komela sute na komela nini sili sango Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez wana. Na bondelio, na fukamiye. Laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana.